Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous. Te, so azole na komba ta vision seke aole la pona mukolo ta vision. Ashoka ngai. Mingi ba collègue na ngai ta vision. Toza ba hypocrite, faut tanga kombo ke yo nani osalanga boy. On a eu cette vérité. Pourtant to solo entre nous les collègues. Ba tu à ta vision. Oui, to loba ke no boy ba tu mususu ko to loba mabe. Mais ba bimisa ngande mutu na loba mabe ke na vandisa ba. Mutu ali ko vivre na bato za bongo, même mutu abomba ran boya ko yebisa bato loba na ba parabon na masese. C'est kaza muta rankine. Oh. Mais ngande mutu donc créatrice maramone za la ngai. Mais mutu memanga na ta vision za Nico Shege. C'est pas Barça. Non. Eza Barça te mutu memanga. Oh, eza Barça ndeni bonga na ebete ke Barça jouer na ta vision. Nga na ebagite? Première film nga na jouer na ta vision nga na kutana na Barça te. Batu na kutana bango eza ba ibakata, ba Gabriel ba ya mode auto jouer na bango po. Soki le mususu nga na blessa kiye. Ou bien ayoka ka likamoko pona nga. En tout cas, alimbisanga. Parce qu'il y a dadi, toi non sonné banda kala, banda na zapa fioti, non na bandi pas majorité. Aza yaya mon habité alinganga tellement makasi, ba conseil banini. Mbala moko, ya dadi benga pembeni. Ebisa ngabile kinanga. Oh nini boy na oyoka, ngana se na bité yaya. Amoni ngaka kasiko. Kuto tri copine nga na bloc. Na camarade na ende alinga copine nga nde ye ba bengi ye ameminga awa moi pena loba na miso batuke na muni ka siko ezate pour major au considérer ngate nde de psanga ka biza maele na komi soni sote batindinga boye pona bima fona tala Sonia ngo déjà vimba kitolo tuzaki ni na wana na une morphologie déjà pena lembuma siko na ngamoka ndenge ka adan evoka soni wada bapiamule wana dia na comme dia na âge wana mususu wana ba 21 na déjà. Jambo salate soit qui moto. Non, ndeka mosi so ayoka ni bandi. Est-ce qu'on a eu un goût? Oh là là. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Zambe ya le poso. Okoma ki na poso lokwa ya nyama, lokola ya nkewa, lokese to pengando. Docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film. Pour être très belle et naturelle, c'est quand t'es Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau. Capador ta Guilain le Bourgeois. Ya boye basuwa. Basero balinga cimenterie vanda. Ta ya kano. Ta ya android. Ta ya kilo wanga. Osuwa. Docteur Guilain le Bourgeois pour voir le poisson. Pour vivre parce que pour avoir besoin de place dans mon poids. Pour prendre penda beauté. On y va penda beauté. On a la poids à bébé. On a vraiment la taille bien. Tibeleza malunga fuma mwela. Trouvez-nous sur boulevard Lumumba sur arrêt Bethany en face de la Robank. Nous sommes à IPC, Bandundouville, Matadi, Anangola chez Nganda, Maman Monique, na Marthe, à Luandaville. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. Katiné. Voilà, bonjour, bonsoir, Nabiso, ya Congo Liziba TV, baladi ya Kevin n'est pas dans l'Ekechu, autrement dit, le jeune producteur Kevin n'est pas dans la bine, surtout si vous avez na Kitio, ça veut dire qu'il y a les Kambo Sombele Souka, les Kambo, malgré dans la matanga, malgré dans la passé, Toriko Tika émission, Toriko Bamanatina Mabelete, mais tout ça, toujours venu Nabiso Dadi, mais tout ça, toujours belle émission pour nous rendre hommage, pour nous toujours, toujours, artiste Nabiso, Nabi qui surtout Bamama Batala Congo Liziba TV. L'émission na bango kati lelo ni basoyo ba leo njo leo to ba kati ya actrice na biso bolinga mingi o stepla na minga na bikombo ya Darlene Palata na yebe na kombo wana oto kusua ne lelo kati na ye boko yeba parce que tout na ya de ba benga ngaleke chu est-ce que Darlene bala est-ce que Darlene bota est-ce que Darlene boye poto zo lukato proposer na bina yebite
namona na rabat nazo bata expliquer biso na kati ya Congo Liziba na émission na biso wana to kolingana na pesa merci vraiment na mutu nyonso za talaka Congo Liziba TV pe ya Papi le roi la carte illimitée formule ya Suka Bilanga Hero na moni bongo José Ndombe Showman premier ministre Junior Musuku prêtre par lui HPR de atosate bango banani pe na moni vena ngai Willy Musheni et Tolomo tala mulai lokola 8000 km pe na bosanete da chichi bola pe lisusu na moni suna musika la Yvette Lisiki Nicki Minaj à Paris bino tembe na Yvette kra mbongo bino tembe Yvette Lisiki au kabaka mbongo mais da chichi toujours puissance chichi bola joyeux anniversaire à toi chibola na nga chibola na bisko nyonso tozanae c'est ma première fois na yambaye na émission na biso na kati ya chaîne na biso ya Congo Liziba TV na bi qu'il y a des artistes au babanga roleka na kati ya Congo Liziba TV tu évites tes aranini pourquoi malgré matanga metoko sula ka kati na pour choisir pour une semaine oyo pourquoi matanga ba pousse to vanda bote mais faut boyeba o découvrir ba star na bino bolinga mingi pour yeba kati na kati ya Congo Liziba TV Sali oui Mbote. Ah, ça bien? Oui, ça va les questions. Toujours, première fois dans la Yambayo, mes condoléances nanou. Merci. Toujours tout perdre Yadadi na biso nabi que trop soit membre Yadadi. Message ni repris sur na bateau ba kolando sikoyo na émission na biso kati. En tout cas, message Zaka Akeno. Ces derniers temps, tous a vraiment na ba passe na ba douleur. Debi peke, tous en abino longo, tous on lela na bino. Tous partager passion na bino mais lokola musala na biso mais c'est lui à tout fait que biso na musala pour qui jamais ko céder to peut tout ka musala donc ndenge moko na ba yembi nzembo ba honoraka ndeko na mosoka kufi na loyembo biso pe kaka na musala na biso nde tozo honorer mémoire ya Kondo Tsutsuki Tomi na bio toujours bio toko tikaete toko loba toujours bolam nae Darlene Palata otala kati so natala kati oui so naza mega talaka po biso il faut mega po tala okota YouTube donc so naza mega na talaka toujours na bazo la Rolando siko et là ba te belé ba komelanga le club biso Darlene comme le Darlene ya ngomoni kena na zora toujours ba fan surtout ba maman ba benga nga dans na posa to ba kati ya star na biso linga ka mingi surtout ngai na linga la théâtre mon atala ki pour na tala nyos na ko sarate obi na poso niema nga o kranga muso na salu boy na vite ni Yulini so vini doa mpaka sali no franchement félicitations nano merci vous avez parmi bateau ba fille peut-être vous avez kana bango na ba CD bo jouer mais le ko les belé ba comment peut-être tout ba ridicule belé ba yokana souté belé ba comment ba to binga ba zozoté mais ba artiste mais le ko la lelo yo to oyo za nango pe considération oyo za nango lelo photo féliciter yo na gamano o kanyante lelo félicitations nano. Merci beaucoup. Quand tu es solo, il y a un solo, tu vas à la biso. On a eu un combat Darlene. Mais la biso non bon moi na Darlene. Isaac Ndeni pesande. Okula non Ndeni. Est-ce que réellement combat beauté là papa na maman c'est Darlene? Oui, comme on a palata señorita Darlene. C'est-à-dire bakoki obenganga palata, ça na itulu ko bato benganga palata. Mango. Non, mbuza. Papa Swahili maman mbuza. Ezana ituluku ya batu babenganga palata ezana ituluku ya batu babenganga señorita ituluku muso babenganga pe señora ba msusu babenganga parce que comme on a palata señorita darling ba msusu babenganga dada bana ngamo babenganga ka dada sikoyo profeto bengoni nyonso za kombo nanga palata kasi OK tout ça masolo ya palata bitele biso na bomona na yo ezaki ndenge bon moi nanga tuka na mona ngo na bébé nanga 3 ans donc makambu nyonso salara maman nanga lobaka abi en tout cas yo ozumi maman na ngona nyonso donc encore pas zwanga na nyonso na nzoto ne longi na makambu nyonso donc azamo bulu tellement atozo pekisa ozo comprendre genre bano bazara mo bulu mais na classe mayele ya dégâts donc Darling Palata zaki mwana o akola nzunzu mais
quand des araki nzunzu na ngezaki ya mabete parce que na côté musupe na zanga timide mais na kola kasa na kola maile na classe donc na kola ka lolenge bana nyosa bakolaka donc c'est ça et puis ça bisone zaki dans une vie réelle kokola na bino kotanga papa na maman bozaki na ndoko libala na papa na maman to expliquer son nom réalité à vie. Oui, tozaka na papa na biso na maman biso ka ndenge mwana nyosa botama na papa na maman. Vous avez combien la famille? Toza 7. Quantième, deuxième, première. Donc on compte à 7 parce que moi quand le quoi kenda tika biso et on se ko na kontaka o tozo vivre. Moi liboso. Non, moi liboso tenga na za 4e. Expliquez biso na réalité aux okola. Tokola ndenge bana nyosa bakolaka. Donc na âge amuke papa yaki otika biso. Papa yaki otika biso na maboko ya mama donc kotika biso c'est-à-dire que akende na se ya mabele molimo ne zonga ke pa kolo nzambe. Donc souffrance yaki okota na vie na biso. Po tala kaka babi luboko moko to pe musapi moko esokola elongité. C'est-à-dire na vie ya moi c'est sengaka il faut moi molonga nyazala pona kokoli c'est surtout so bana baza. Donc maman n'a vraiment souffert. Pour que ça biso boye, en tout cas, non. J'aime bien ma mère. Parce que à Seda qui n'a bêtise, à beaucoup la biso ndenge papa tika biso, mike, ti les lois tangi sur la classe, na mbongo na ya bande ko lamba mikate. Anamba mikate na ye, azo bunda na zo tangi sa biso. Malé tozo kola, grande sœur ayo kola, azupe muta bien la vie, quand ndenge zalaka. Avec soutenir biso siko na ba classe ndenge tika poto za pe diplôme ndenge zala kaka ndele lo biso to comme beaucoup la maman tellement ya azwa ki soin na biso parce que yo ebika ba famille ndenge zala papa soka kei famille obima te to botoli o te to zui o to zong si boy biso to vivango tellement maman zaki chrétienne ayeba ki nzambe donc amona ki semie akufana biso bana na elongo ke asundola to pe acéder na bêtise ke kota sou libala moko boy songolo aboye ki ba convenient et la bana ye abokola biso ye moko to kola vraiment na ba souffrance na sur ba o baza orphelin to ba orpheline bazoye ba eloko ni darling na ba quand vous avez non expliquer biso to ba no pas si wana ya souffrance ngozaki ndenge nini bino wa bana mike papa kufi choc wana vanda kina wapi bokina que tant tu es pas banana kati vraiment donc tout ce là na moi teni muke ya mabele o papa tika biso ka ndenge famille zalaka mamba mapango bakota raté parce que so okoti yango kota batebe na se ya mabele donc mama lokola biso tuzali no ba mike mama sa kinini akumbi biso to sundoli lupango o batata mwasi basenga ki donc de ko simba nzela mama luka moi ki kuku mobe kande zalaka moi c'est mbaso ba vanda pauvreté vraiment ya kana on est bandérité moi mukio mama bomba moi c'est maïla bomba na moi libenga na ye et ko servir na moi ba premier jour wana ba moi mikolo liboso wana moi studio bozo vanda mama zote ka pe moi mikate afuta classe sala boye mama musu ya kike akoki susute donc te ko zonga na pango ya famille bino mo webi mapango ya famille ka ni zalaka papa to mama kota mama bino mo webi mapango ya famille ndenge zalaka donc ba problème ezanga te donc nzamba sungaki donc tokola vraiment bongo tokola bongo donc na yongai en tout cas les questions na vraiment ko zonga na ba temps passé parce que ils ont ça supporta c'est ça. Voilà, tu comprendre malgré les moi pas si mes akati si qu'on a battu surtout beaucoup na famille maman vous autres on a besoin de noter quand les gens qui n'ont pas la classe comme on a une jeune fille vous avez basi tout n'importe peu non tous qui basi 5 mbali ce qu'on attend na quand les gens qui ndenge classe tout beaucoup dans la tapa de tata de papa te tout le monde expliquer biso na de bande ko papa mingi bazali na mboka na village ba o bazaki ezaki ba tantine ba tata mwasi quoi o bazaki vraiment bazaki pe mingi te ba 3 na bon ba papa leki moko boya mwa musika donc o le lanet nan o déjà tant ba sala bino de amabe siko bozonga lisunde ba kosunga bino non
donc to bundani kana mama biso bundani na biso nzambe pe abombaka bana bitike po ndeke alo na te mazanga ya kolia te azanga esika olala te donc to lelela mpe mutu te tinde tokola si beaucoup la variété ni okuta na Modeline peut-être natin ba difficulté à passer wana to ba tentation nini ba difficulté ni au petit lo muso déranger ka yo na bo mwana na yo expliquer biso na ce que le connaître c'est dérangeant par rapport net c'est le ni parce que la difficulté zala kaka tant muso sur l'école wa benga na bino oui minerva lo mo ke baninga bazotanga yo penza ba bengani yo donc ezaka ba moment mo ya passe ba blo mo passe o nga lelo na souhaita te comme na bana nga ata na ngote mais na salaka de toutes les façons na mi bunda ka penza na ki bo moi si que non na te kata boy na sala boy po na tangisa bana nga donc ba benga na biso trop na minerva na classe donc yango ndependa parce que avenir a monter za classe yebata ko tanga moi ko s'exprimer yango ndeno eza base pe moi ko koma donc tant que bien en classe ba série wana en tout cas ça vraiment passe parce que nous ça passer vous autant après yaya tout le monde côté yaya zimuta malonga après oui mutamalonga suis soin ya biso baleki azu soin biso baleki asombeli ya moi parcelle na ye donc ayo zo relève to continuer ma classe donc diplômé oui. Ok, voilà, tout ça toujours na kati na biso, toujours yeba plus kati ya palata dans ligne. Tout ça na awatoko sur toujours émission au kati ça sans polémique, sans makambu, toujours sur la kati bo makambu. Et après, natana na uzotanga, vie peso changer nango. Ça qui non ndeni ndali une jeune fille, parce que maintenant on vit non ndeni. Peut-être va dérangement pesaki zaki, tango kokola. En tout cas, son alobi non c'est que na kosi. Enga nga kosa public na ngate, c'est-à-dire que moi si nyonso elenge moi si o aza elengi topé aza moseka et puis bonzenga azora toujours ba moi lito ya ba garçon quoi. Ndenge moko Darling pala ta pas zo mo ba matoi quoi. Na zo pena moi ba matoi ya bana mibali ozo sentir que mutu penza akoi mayanga. On va passer na bino na donc non va passer na biso mais wana déjà tant to koli pona to sa na no papa ya kufi wana ngana atrenga mukie na ba âge ba 12 ans ba 12 ans ba 13 ans donc c'est-à-dire tant déjà na pusani moi ba mato ya bana mibali ka ndenge zalaka donc au sentir pena ke un mona ndaku elo pena on lia pesate wana tant na koli na l'équipe ba 13 ans wana donc au sentir pena elo ko lia zate mais moi garçon mo boy à propos azo la somo mbongo moko boye moi nini mais pas viango là mais non jamais na ko céder bo moi sinanga pona moi miette na boyaki na ponga pena na kola bongo na zaki muta bakal muta ciseau tu lo na zala bongo muta ciseau makasi en tout cas moi si faut ba komi batela moi ça cause ali poité parce que ça ali poids au koka kozanga te parce que moins de piaka au sani au cd na ba bêtise belé via les ba risque peser belé donc il faut éviter il faut moi soyer ba comment dirais-je ko accepter piaka to pe kozanga soko zanango okumisi nzambe soko zanango te kumisaka nzambe pata na tango kana bible babola pe bazalaka batu msupe na zaka pe na mbongo neti jo bazaka pe na bomengo belé mais après ko perdre bomengo wana mais azali toujours un espoir c'est-à-dire ata via lelo ato zangi lelo yeba ke lobi lokwa na vivre nzamba bominga na nte c'est que no zwa c'est ça tango kola likamwa yaki na tani oh market Darling peut-être yebaki nzota mobali yebaki likambo tani pona bina yo zaki 6 ans 13 14 ans te na sala 6 ans mais âge à puberté moni âge à puberté tango yaka yo forcé te yo pena forcé te mais nzoto yango mo comme ningana
Oh. C'est tout. Mais non, il y a des non quand approfondir parce que pour les cas âge à puberté, nous ça y est bien. Donc âge à puberté tant yaka, ils ont quoi mboa rage. Moi quand on ezate. Mais nga pena puberté na yaka un peu moins retard. Na âge à 20 ans. De puberté na ngeye. Na âge il y a 21 ans, ndena yeko eba mobali. Oh, ils ont dit parce qu'il est comme évité, vous avez ciseaux, vous avez parce que là quand on banga, on les là. Tu peux imaginer un moutou sur la salle on a mais ce qu'on a tellement na wumela na mona ba période nangate. Baninga na soto kola, ponga na kola mingi na ba kamana nga mingi ba plus âgé que nga. Au mona ke na kola ba kamana misuba na mangbele na lipeka. Mais tout ça qui tellement na kola masse. Moi n'étant mon camarade âge n'engage zate. Donc bah y'a monsieur camarade monsieur d'aba bazaki d'aba yebi d'aba makambu non ma solo betama. Que ah ça kambu ah buena boy donc malgré première fois aux hommes on a comment tikala. Et na comme soni ngamoko. Ba soni o te na est-ce qu'on a banga. Ba soni moko oh non na mona te na vie. Ponga tina âge à 20 ans na beta nzango siliko ti ba kede. C'est ridicule, mon nene, ça va, si côté. Ngana sakanati. Nga pena na zwa tana nga pena ya ko sakana na kibo mwana na nga. On a sur autres soutien te na moni. Te non on na sana no même atambula epete mona ngana kamwa kilote na nga mke na zo swa na mbula. Mais je te jure. On a posé vierge. Wana na vierge, wana na ovana na barumbu. Na kibati Kasai. Wana OK, merci. Wana na ovana na kibati Kasai. Donc on sentir que na comme soni soit ba tinzinga boye pona bima fona tala soni ngo déjà vimba kitolo tous agini na ngo wana na zwi morphologie déjà puis na liembuma siko na ngamoka ndenge ka adan evoka soni wada ba piamule wana de na comme de na ba âge wana mususu wana ba 21 ans déjà exactement toujours l'équipe moi OK là ta et ce que nous pour nous agis ciseaux ba ramo makamu et après oye ko sali puberté ye tamo sali kamongo ya libozaki na ndemba liboso temba liboso ezali ko banga tika ndenge zala non teli pas ko pa mo para bango nanda kwa mutu et puis mutango avec ma fiancée avec ma fiancée azala muluba aye avec biso dali yaka non ezaka non ezaki comment il y a un mot boye kaka mbali wana pe puberté déjà et comme fiunuka ngai mais il y a un mot boye sikoyo tellement notre salle qui mo miso a comme ce que moi ba sourire mo boye mo ba mbote moi glisser qui moi cadeau n'est-ce pas na c'est moi bonne année a glisser nga pena au sentir mbongo pena bilamba mo asombaka na bomba complètement na kosa kutu camarade na ngamta apesanga na kosa kutu camarade na ngamuto wanotanga na ndem apesinga nguya na manga no defisa donc asombi ensemble moi kano au sentir puberté déjà et c'est pelisi moto na nzoto donc yo moko sikoyo comment comprendre que ah oh déjà so ya boeseke et puis mukolongo po yeba te oye bate mamo mama be salami ali yaka to kiri te la wana te atako basoda bazala bongo teleke tu yo kapasi elengi eleke tu non kaka normal ne batno sa bayoka te pour nous on est aujourd'hui ça qui nzambe pas il cambio salate soit qui moto. Non, ndeka mosi so ayoka ni bandi. Est-ce qu'on a eu un goût? Oh là là. En tout cas, pardon. Ça m'a fait maman chérie, elle a mingi mère nangai. Merci. Malili. Ngote makasi malili. Elle a trois tailles. Il a mingi vraiment. Donc on découvre toujours quatre toujours au compte à vali kamamo et après ça vient yo, maman yo. Il est fiancé Moscou, est-ce que vous abonnez? Non, fiancé Moscou, tellement ACP là qui ACP na darling. Aïe, CP ASCO avec ma fiancée, aïe pas mi fiancée, à sali qui fiançaille. Donc nous de l'ASCO papa naïe auta
kananga aya aye koya parce que basora des lettres déjà ya babiloko aye oya papa na ye tellement zaki so chef coutumier ka ndenge ezalaka mboka na mboka ezala makambo nango papa na bango azali na basi 5 aye koloba ke non avant sanga boye na mwasi na misato abike ngai ava mwana balanga parce que mwana aza mwana ya liboso ya mokongo na ye ava to bana na ye fo basanga tibao poto na nginota papa bokilo na ko kuta pe masolo ngoti na kena na petite sœur nanga Judith avant di peto yoka papa loba sisi ngana bien bon papa ngana muluba te eza permis te bosala ngati bao pour na de to yoka de ba masolo on déjà ndingi zalaka na ebse na biza permis te osala ngati bao ba expliquer nga non eza nango parce que ngana biso osala ngasa il faut saper mwana yo mbali ono biso mibali to ba chef boina bien en tout cas esimbate osimbate na limite bao te mwana yo ben ayo ben na libanda ono na miso papa ifaika onzima faika konzima na miso papa parce que boye ndenge boye papa omona ngolo kwa manque ya respect fa konzima ngamo na binde nga so nga bi meno mafuta taba balia atango na moto na miso papa mino nzima yo vandi wana otelemeli te bo qu'est-ce qui prouve que na sima na nga yo au contredit papa abino et effectivement maman wana troisième femme abenganga ayibisinga bi mwana nga kosala bien ndenge boye nga mama na onde naza bona comme esclave na mwasa misato nyoso ba kosala nga nyoso mbana osala nga na droit okitete et maman na lelo pe à son âme aza sama beli mama wana kaka ndenge zaka no sa ba voyage na batikapa tiba wango kanga kai po ba lobe zaka ata mutu ka mwamba mo approche a peso sardine e kanga yo mama na lelo aza sama beli donc place to kabwana na mpia yambo yango wana pour continuer vina oui c'est que tu comprends lui solo na yo tout dans ma solo ce que théâtre après ils allaient bien et puis que va comprendre moi quatre simke il y a les solo na les passé na plus pour moi na na ndé à viva et après aux autres qui sont de mon surtout oui quand les jeunes filles vous continuez vie na normal vous continuez vie na yo na continuer vie na nga donc tu les là na bossa na épée pour moi na en tout cas ti lelo atikala obala te atikala obota te azakaka na bandeko na ye esika moko donc soki na vanda na ye c'est comme c'est oui peut-être oui tant que na vanda na ye tant que ngam na kangola ye mais lelo atikala ka bongo kana sima kaka ya bandeko osala mécanique mais aussi mbate donc talaka mukolo bongo abotate abalate elote donc voilà to go solo toujours to ko tasiko masolo ya nayo obanda ki non théâtre ndenge nini théâtre na bana ya groupe munduki na vanda na ngaka na ndako na biso donc na vanda na ndako na biso ka ndenge zalaka idée kuta théâtre te mais na banda olinga théâtre mingi nandota théâtre mingi si et arrivé mkomo boye nde na kokota na coupe munduki ya Fioti Ngoma ya Ngoma motema ya Madongo la patronne na Suède bambote na bino Fioti ne pese pe mbote za la monaki tellement na yeba na théâtre te na ba que jouer te en tout cas na pesa vraiment ya Fioti musala na pesa vraiment musala en tout cas na lobby sai mais tellement azaki na bolingo ya kolakisa batu mayele na ye ya kokabola boyebi na ye na baninga mususu yango azwaki vraiment temps ya koencadrenga ti lelo na koma o nazali kande baba muta bonga na sima mutu grâce à Fioti lelo darling aza star même donc c'est ça grâce na ezaki na ndeni ba réalité tangoye peut-être batuni okutaka pa Fioti o banana bango carrière nzela moko non nakuta déjà groupe Vanda nakuta batebe ba Sundiata
Sundiata Maniata. Nakutaka manager, paix à son âme. Nakutaka sénateur, ou encadré nga pe na ba répétition. Donc nakuta moi batebele, ba Blandine, ba Mbembele. Moi ba fille belé nakuta ki pe. Ba msusu pe le ba déjà. Non, yé en tout cas nakuta été. Yé nakuta ki été. Ba on nakuta ki bazaki ka ba to ba génération na biso na ba yaya. Ba msusu kutu ba mona na sou pété na monde théâtre. Après au travail na yo, ça maman yo. Dali na komaki na Nzonzing ndene. Groupe ya fête ezaki da groupe Nzonzing. Ezaki groupe Kinte. Donc ezaki groupe Nzonzing ezo sangisa batu et puis ya fête ezaki na abane ko collaborer na ba producteur ebele. Première film na sala ezaka kiaku kiangani ezaka ya production Armelo. Donc première production na Nzonzing yangwana. Nazaka mwana ya président Mundweri paix à son âme. Donc nde na joué la kango et sepeli sabatu. Sepeli sabatu. Ti nande ba pièce mususu pe nande ko kota pièce ya deuxième pièce na ngeza ki ya producteur Moboye na mona ke pe souté. Toto Matumona. Donc deuxième film na joué ya ye et puis nande na bande ko jouer ba film mususu. Mes rêves n'engagera toujours na jouer na les amis. Na les amis et pas ya Major Bissadi Bizolo Zolo. Ba mbote na yo papa, courage. Donc tozo le laya dadie longo parce que Major azo kokate à perdre mutu munene donc malé betina eko yeba tinda na se retrouver na les amis. Parce qu'avec les amis c'était pas facile hein. Oh y en a les amis car ngulu non mais makio to ba baluka ki to ina moto mais makio expliquer bien nos réalité à kunana batum so za pona vie ya bato c'est-à-dire ngai na les amis mutu amemanga ezala tonton Moboye totema na rena copine nga Moboye lelo azo jouer pas ya président la DSOB totema na Kipwanza copine nga poupée. Totema na Kipwanza Mercedes moko ye. Et puis son beauté allez. Papa wana tonton wana asepe na poupée. Asepe na camarade nga wana. Oh boki api boy poto no ke rendre copine so mo mususu visite na Bandal. Nde oh no boki abi so bité toke Bandal. Bo matakasi po ngape na ke côté Bandal. Nde nzela on a ebisi copine nga na sepe na yo boy na boy to vanda ta mo mke boy na boy poto solo la nde to kiti na bloc sérieux na bloc ezana na mouvement to vandi pe bo sala nini copine nga na auki soni abomi musala na ya boyo loba nga na lobite nga na sala théâtre ba mo tonton abi nana camarade nga za awalinga makamba théâtre le kwa likambo nga na ebisi problème te abi zana benga mba mo abengi tonton wana tonton et moi mi yebi place azali aye oya eraye oh boyena boye bo jouaka nga bien na jouaka nana camarade nga major aza kutu osa bate ba film mbala moko abengi major déjà yoka da major te wada na yoka da major na ta pe ba film major. Et pour film major ezaka to jouer tableau moko. Mais mon kilifo tala yoti. Mon kilifo tala lobelo serana na CD nan. Mon ata tableau moko. Mon kilifo mona yo. Allez. Tonton abengi major habite na Maringa na flat. Na sa casting. OK non yela yo actrice Moboye. To kotina na Jaguar na yi. Biso ana to eti na. Na tikamana po ya tikala ki po tonton na sepela na ye. Na ko kata masona ba te pi ya lo ba ete ka sa théâtre. Ba ma tikala bango ba solo la. To ye Maringa. To matipe likolo a présenter nga pa major. Oh pena mwasi na ngai. C'est ma femme major tena ba film faut taka ye boy na boy. Na kuta sko ba tebe ba dadi. Ba Gabriel na kuta ba actrice nyonso ba acteur nyonso théâtre. C'est pela la on peut mona bango déjà. Papa major zaki bon so casting et salama. Mais le moto ba acteur yo kuta kuna.
n'importe so zo place sortir likolo c'est comme mutoye na yo a présenté pas major que major c'est ma femme donc pire major c'est comme moi pe ngana ganga mba mote to mona na ka lelo ezate na melika ngenge major bi au joueur a déjà habillé na joueur major bi na clôturer déjà casting mais pour na camarade na otayo nga comme la rapidité même si major na bi papa pe sans numéro na yo pesa numéro nga na obenga yo ba moko na zo numéro à major tant na zo numéro à major maman na pemi na bi et là on a dans le kangot ba mo ya dadi abenga bana parce que ya dadi to no sonné banda kala banda na za pa fioti non na bandi pas major te aza ya mo na ebité alinganga tellement makasi ba conseil banini mbala moko ya dadi abenga pembeni e sanga bi leki na nga o nini boy na oyo ka ngana se na bi te ya amoni nga kaka sikoyo kuto tri copine nga na bloc na camarade na ende alinga copine nga nde ye ba bengi ye amemi nga awa moi pe na loba na miso batuke na moni ka sikoyo ezate pour major au considérer nga te nde de sanga ka bi za mayele za mayele mamu ba na expliquer pe ba ya mususu bazaki zaki wana na sito si on appelle zongi blog andi pe mukete ngana sa to ke negasi ko ta copine na biso na fifi ndete okumba to ke bon pe ba ke donc kokuta na major zaki bon après soit ki ba mamu ba benga ki kuna film te mbala moko ngamoko lobi te mama major ba na benga lobi na batongo ngamoko donc na lali na olota na lali sko na olota nga penza te lobi pe funa jouer na et pas major tongo 6 heures ngamo na bengi major major abito okutana na mpozo yaka na pozo na zwa bilamba na tata di bilamba mais na yabo na joa ka tableau moko na bilamba na ngate na joa policière ba pesa ka teni esi bomona siko teni yango na lati siko e décorer nge bimisika silhouette moko boye pona na no mukesa lenga ba moi ba forme mo policière mo bosko ya Taylor Evanda ba tout siko ba talaki ba bi mais moi soit à jouer kitoko ton ngasko to mone na bilamba na normal première personne on a maman Siska na bossa na ngote on a joué na les amis donc ba tout siko public ba seni major bi il faut to mone na bilamba na normal mbala moko deuxième pièce siko major ko tanga siko ba tableau ya bilamba nanga dégâts public e gangi susu nde alifungolela nga nzela yo na succès ibala poto nyonso yo nani ibala poto nyonso yo mibala poto ngo bazanga basi mais non le ketu mibala poto nde bazanga basi na bango nga na yaka théâtre te pona mibala poto po ata na Afrique awa na Congo na biso wapi mibali baza eka na poto te naka pona mibala poto te linga musala nga omoni carrière na nga ezokende kaka so na ele pona mibali ebele ba carrière kita esila ba kundama onga na ibaka ebele c'est wana succès mibali ba kodi ba nini bo vana bomona pe ndekoko ndeko zo $1000 ebona boye mais lelo ba kita po ani ba yelaka yango lingai musala ngo yango lelo nazo bunda kona nzonzi ntango ye vraiment oyo pesa makambo makambo vandi baninga ni oyo lelo bakomaki kubukoma okangama parce que omona ka yanga na yebo baningo yanga zo kangama bango ezaki mutu yo baningo bazaki banani tenga pa na monde théâtre na kangama na mutu te na kangama na mutu te sauf que nazaka bien na mutu nyonso pona nini parce que biso tozwa penza mate ebele pa ya fioti ate biso minga la biso monde auto koti ndenge nini ezali genre ya batu nini okokuta donc nazara vraiment na muto nga na kangama na ete na monde sauf que nazara bien na ndeko nyonso mais oko kangama au pire au mona nga ne kiriboy nazala te na viva bongo toujours nabi ke bolanda dalin palanta lelo asala pe carrière na yezo ke nekitoko succès pe marambo kitoko lo pe aza parmi ba fi oyo bazo zala toujours dans les réseaux sociaux bazo ningisa toujours mokili surtout lelo na YouTube so ba pe ça ba trophée il faut ba pe ça y parce que pe azo mériter yango e belé azo lo balelo basila kuta pe bazala sosité mais est-ce que toko ta comment bien YouTube est-ce que marambo ça lelo au travail na YouTube
chaîne nini au banda YouTube ya liboso? En tout cas na YouTube chaîne on a na bandi nango zeka na Top Vision hein. Top Vision? Oui. Bête la biso. Top Vision, ezana muto a mémoire yo? Oui. Nani? Nico Shege. Tango ye. Batuni yokuta na Top Vision. Tant na na Top Vision en tout cas keko kuta batu mo we baza base. Parce que nakuta eza ki place za ki nzonding. Parce que première film eza ki ya Papa Edo Kaungu. Donc eza ki ke babengi oyo bosali filme. Et nakuta be Bakata, ba Gabriel, ba Modé, bato to tourna na bango batali boso tonga na Top Vision. Bango wana. Et puis baza parmi bato o ba banda maso na Top Vision. Ah bon? Oui, bah Bakata banane. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Parce que nga na ye na kuta bango déjà, bah ça d'abord film belé na Top Vision. Na simano bana ba yaki. Na simana ba to ba ye belé. Ba Marina ba ye na simananga. Donc ba te belé ba ye na simananga ba ze belé. Ça na belé tanga comme na bango. En tout cas, so bato ba na simananga baza ebelé. Ata 5 personnes. So na tangi 5 ba msu ba osilika ba ke tangi biso te poani. Wa sûr que ya liboso ba te belé. Na ya liboso ba te belé na Top Vision. O belé ba yepe simananga tant ba o ya na o mona. Tu en étais sûr? Ezana muto a mémoire te. O muta memanga top nani na Top Vision za Nico Shege azwanga na tournage ya film na biso ya Fioti. Film ya na mwana yimda filmaka. Ya Nico tellement sepela nanga habité na film moko fona sala en tout cas esengi ba nzoto aboye esengi ba ejoueli oyo. Esenga parce que atata on a joué mantsang pas ya major. Ba non luka jar ya moi parce que film quand to salaka tozana ba idée ya film. C'est-à-dire que ton ça film esengi mwana mobali moko boye fazala nzoto mikie. Moi mbai mo fazana gabarit ou bien mwana mosi moko boye. Ezani ndenge moko Nico Shege ya Nico a proposé un abina na film mon on ça mais na sepeli yonde fo betango. Na c'est na bi ayaya. Comme on mamba français na Top Vision yaki avant ou après oya. Mamba français ndeni. Ba bi ba histoire français mo zaki ki wana ti. Ba histoire français en tout cas nga na viva histoire français te mais na yo ka ba salaka film moko boya français kala. Film moko boya français ba saka ngo kala. C'est que yaki sima bato wana. Te nga na ye sima na boite na bina Top Vision na kuta bato. Mais eza pe na bato o ba ye pe na sima na nga ezala ka. Na ba jeune. Ba jeune. Na ba jeune ngo sko na oyeba te ba jeune nini o ba ki boso na nga na oyeba te. Parce que il faut na zaki faut ba présenter biso papier que o akota ka Top Vision na nebo o ya ki na nebo. En tout cas na yebite. Ya okuto te okute. Non, il y a des gens parce que moi, leketu, yo kana ebisao. Tant au Barça kota ki na Top Vision, nga na ebité. Tant on ngape na kota na Top Vision, Barça ebité. Bon, tout c'est l'eau moko. Au monde c'est l'eau comme exemple. L'eau d'aller na Leket TV. Royal Leket TV comme il était. Leket TV peut-être na koti. Ya Nicolas Zara déjà wana. Na koti peut-être dia na Zara déjà wana. Oui, déjà tant oyo yaki. Parce que c'est biso. Yona Barcelona ya mteliboso na Top Vision. Okuta ke tu akuta kyo. Net exemple pesa nga na Leket TV, eza na ba film o na otala, na mona ke kinga déjà jouer na Leket TV. Mais ce qu'on net ngai excuse ton na Top Vision, nataki ba film te o eleka. Nataka film na nga o na jouer ya papier do film na boso. Nete sous ya papier do. Film wana na bato o non nazo ede bino bato o nga na kutaka. Oto tourna na bango nde na bike bango nde na kutaki mais on a tourné na bango te no yeba neni moi na yeba zate oh je te jure tu l'as vu sur l'image il y a un endroit à Top Vision et tout ça juste après Katine mais ngani mutu donc créatrice Maramone zala nengaiti oh betela personne zala ndene au moni tinde batu ba ko déstabiliser Top Vision ngane na abo mutali boso oyo papa Chibo abenge zalanga Katine
Tout le monde Salobi, il y a parmi les filles, même bino na to vision, ba te belle, ba fille belle, besoin de to vision. Il y a parmi les filles, il y a peut-être bosso, même bino, c'est vrai? Comme na sens ni. Boyo jouer na zonzing ya YouTube. Non. Nga muta memanga na to vision, nga dena ndo jouer na ban zonzing na YouTube pe. Mais muta memanga na to vision za Nico Shege. C'est pas ça. Non. Nga muta memanga ya Nico Shege, soki tembe ro benge pena boye. Ata so benge mkolo awi le kaka na émission na au bete le loko. Yé muta memanga zonga na tournage na biso yaya na mwana, yaya na leki plutôt. Yaya na leki to jouer nga na Fanny Katalea. Na jouer yaya Fanny Katalea. Nico Shege muta filma kango. Azonga nga les jours wana. Nda yaya na nga na to vision. Eza basa te muta memanga. Oh, eza basa ndeni ponga na ebete ke basa jouer na to vision. Nga na ebaki te. Première film nga na jouer na to vision nga na kutana na basa te. Batu na kutana bango eza ba ibakata, ba Gabriel ba ya mode auto jouer na bango po na ba tournage ba kabola ba jour. Na kutana na yete. No hier o memanga ndenge ni. Non? Ezalaki na réunion mo bosalaka entre bino na bino ba to vision. Réunion to salaka. Bosanga na bino nyonso bato bozana ba contrat. Peut-être au moment où ça m'a contrat oyo boyo bosala moi réunion monte bino ba artiste ya to vision. En tout cas banda to signer contrat. To tika la ovanda na réunion te biso na biso à part réunion mo to vanda ka boss ye mo ka zalaka. Boss ye mo ka zalaka na réunion wana tangu ye mo ka ye a organiser réunion. Nde to salaka réunion. Nga kutu na réunion ngope na lobaka te na lobaka te parce que réunion auto sala biso na biso. Non. Voilà, Jonathan. C'est faux. Tu l'as vu sur image ya de l'obso basandie allez na combo na vino bato ya to vision. Katine. On a eu cette vérité. Pourtant, on solo entre nous les collègues. Bato plus ya to vision. Oui, to loba ke no boy bato mususu ko to loba mabe. Mais babimisa ngande mutu na loba mabe ke na vandisa bato. Parce que par rapport à boss atali nenga na zalaka na ye. À Barcelone comment ko vandisa bato? Boss la réunion na komolanga. Na surtout quand on a boyé, babenga nga suna ba film été. Bafana nga ezate ki ona boya rande botu na Barcelone no mona na suna to vision te babenga nga te. Katine. Oh tout le monde a basa. Il bossa la réunion kana boss, basa il bossa la ki bino na bino. Pourquoi bossa moninga na bino boya? Oh, mais ti ozolo balanga boye, ezolekelanga parce que to sala moninga na biso nini. Réunion, oh, réunion non, soki basala ka réunion, ngana zalakati. Ngana zate parce que contrat toza ba amikete. Contrat wana tango bato signaka mutu na mutatanga ka papier. Mutu na mutayebi ke na contrat na ngana ndozwa boye, contrat na nge lobi boye zongisi boye. Donc ya ko vanda likita ke bo vanda ki réunion, ba lobi boye, après bino bo baluki. Netinga, son a sepene le côté ou bien na réclamé droit nanga. Na numéro boss awat. Directement na oyebi sa boss ke boss. Nga na za boye, il faut boye. Boye na moni zo simbate. Na koko vanda jamais réunion. Poto luka to luka manière ni to loba, poto comme ça pas boss, non to za ba mikete. Net ngane na boy leke tu so salinga mabe na loba nu leke tu salinga boy poanye jamais na luka na leka na sima mutu ou bien na luka ba méthode non wana ba hypocrite nde ba sala bongo na ko sa réunion buzo ba bongo te na vanda ka boy pona ndo loba ke et ça qui besoin ibo aller na baluki lisusu non wana ngate peut-être à confondre wana ngate nga ko sala ngote non ça ngo poanye pona raison ni. Pour la raison, il a détruit rien parce que Azan Ndekonanga. Même si il y a reconnaître on on est des sœurs parce que tu lié ensemble. Tu lié ensemble, c'est-à-dire que les appels à tournage bo vandi pe moi table moko. Non ça les mabe poani. Non, ils ont cher nangate. Si quoi après réunion on a quoi yo bio wangani no yo ça. Na wangani te mais na yebi angote. Na kokyo nzima makala moto na mutu nangate ngam na yebi te non na yebi angote. Oh, mokile zaka bon mais mokile sama lilobati. Oh. Mokile sama liloba mutu muso loba likambu azu atie batu na nini moko. Nzani moko. Oui, mais OK, ba misusu bazala kité. O baso ko se kibiso. Nga na ovanda réunion na sens ni.
réunion na biso ndeko signer contrat réunion liboso to vanda boss yemo kazaka na kini ya niko chege cordon oyoka peut-être que réunion islami pour ba réclamer ba salaire. D'ailleurs nga na vanda na oyoka ngo parce que nga tana nga na net boy na kutana ba comédie kana tournage ou bien matanga ou bien fête soki net ba fête na komo kende kaka mwa mikolo yo parce que nazaki okepe na ba fête mona mutapesa invitation boy na oya pété na komo mamutu mabe pourquoi parce que na lingaka te parce que place ba comédie ba vandi mi balé mi satu mi nei et misaka ba problème biloba lobo ba loba ki bazongisa ki boy on evitaka nazana ba mikolo ba yaya oyo nga na vandaka na bango ba yebinga net be bakata na vandaka na bango ba yebinga ke te leki na sola benga pe ya na nga wa sola bien songa na alika mna yebisa ibakata so na pom aleki na nga tala boy au pesa nga conseil parce que ya mo atambola alima c'est-à-dire que nga na vandaka ma kitate parce que sur le site tournage na nga na zongi na ndako na nga na vandi na taliba na nga so ba lali na ki activité na nga musuna sa rendeur théâtre na temps on a été au vent de tout le coup pour faire sangani on a zoani mais après on a siko Daline puis bien que on m'a film pelé na kata vision petit le locomara o lo ni sala ki obenga so basa na film été combien film besoin de so basa té nini le ketu nini ah bon naza ba message na WhatsApp na ngai na ba film na ngai na benga Barça tant akati contrat na benga ye natinda na ba message à liboso mon na WhatsApp so mutatangi message au mona ke mutatanga ki mais a répondanga te ba appel pe na benga a répondanga te na salango deux fois et les jours tant suna akolo ba nem sur téléphone a mona quitté OK mais les jours il y a anniversaire il y a princesse au deko fêter lobby nga moko na ebisa ndeko na nga boy na bisi Barça bonabi Barça na tio na tournage na ngai ya film na ngai na pese jour avant parce que nga na pesa batu programme à tournage avant so tourner batu nyoso ba mama top ba nani ba gi ba oyebisa yo so na pesi muto programme à tournage retard c'est que une semaine avant tournage nga na briska muto tournage te que non tourner lobby lo na bengyo non na pesa programme une semaine ou 2 semaines avant na yebisa iboye on a déjà il y a WhatsApp tanga à répondre répondanga te na ba appel Omi tuni sama te opitu c'est quoi non na mi tuni sama te pona mona ngo normal parce que toi batu peut-être à cause de la occupation c'est-à-dire que là mususu pe amone ne ba appel na ngata mona pe message te tant mususu pe ba message nde ko ta rebena ba WhatsApp tant mususu azu tant tanga ba message quoi ni te na mona pe na ga tangi na eko ebise boye na anniversaire princesse que non Barça aux en casting nanga aïpsinga bien en tout cas ces derniers temps na za ba programme belé boy na boy na za ba tournage belé na zuba engagement non forcé comment moi na forcé zaté nga na ko botsa mutu na film te yo so mona muta komi film yemo ka jouer bande ti suka ka yemo ko non to sala film pour mutu nyoso a jouer nga ko tundina bona sake fonete mamizo kisa na Top Vision Darling mutakoti sa zongsie alobango pe dana ba mission lubu ngamona ngino luke boti na terrasse na ye na kenda pe na kutu aboyaka na yabi ngaba mini na YouTube on a lingana ngote na forçage okisa o mona pe na ko so benda mutu na singa si lelo na ndenga koma na souple c'est-à-dire quoi na lingaka teke mutu na kangela mutu mutema parce que e banana ondeni et si mbaté na l'église attends na l'église baté ya bisoti eza genre na ngate nakoki jamais ko boya ko tia Barcelone na film na nga sauf que na benga ye na tinda ba message na même na présence boye et mon ça que ça la volonté est-ce qu'on en sait netini oui omi tout ezaki problème ozaki nango to likamoko boye te nga siko lokola na swana na yete na benda na yete na kutana na benda na likamte to wele lote moi na mitungisa mezate non mitungisa mapwani so netike likambo zakale mso ebike tant musu po na sala ki boye ngwa sali boye tant musu po likambo sala ka boye sala ki boye mais lokola na ebike nga na problème mezate c'est la vie tu l'as biso et là moi souka ya basa lobaki après tozo juste après Katine ashoka ngai mingi ba collègue na ngai Top Vision donc ba shokanga choc mo boy au PR musu peso na zala pe Barcelone te
peut-être balingi pe ba ruiner ngande za la peke e baba ndaka benga supululu te Barcelone pas continuer ba liste bongo Katine. Voilà, abi bata baningani ya to vision to choquer. Choquer ni na bo sala moninga peut-être ya momonike pour nga zo kama to ngobi abo filmer tout monde pour nga la chaîne YouTube. Film Darling et ba data be Barcelone azate ata 7 films Barcelone zo zalate na mituni nzambe na ngai comme nizo likala to vision kuna kuna lukanana yo be nazo bengo émission ozabe a contratani skelo ni oyo choka basa o lo passionnel lo a rotamula kana kolela na komba to vision no sala inini te so azoli na komba to vision c'est que aoli la pona mukolo to vision parce que Darling a mukolo to vision te ko na yo ba joa kana te na to vision to ze belete au moins les kamuso ezali to za ba hypocrite faut tanga kombo ke yo nani osala nga boy ki ngani osala nga boy yo mo nga na sepela mama na nga za mungala mama na nga mbuza alakisa nga koloba polele malgré la vérité blesse mais na bi koloba vérité pourquoi so na likamba mninga na ninga te bota non ya pe na biso na bomoni nga na za osala nga boye esali nga mabe pour nous sala ki boy muto ali ko vivre na bato za rabongo même muto abomba a boya ko yebisa bato lo bana ba parabon na masese c'est kaza muta rankine ngane tinga te na sens que na pesa exemple na sens que genre bato bongo bazali yo likambo zali yebi ke muninga sa que mais muninga o reconnaître te na ebité choc ni na ko pesa Barcelone c'est ma sœur na lubango c'est ma sœur na zoé na mabe mon côté et puis Top Vision eza société o eza ke mutu so moni ko CP na ote okotika net nga Darling naza leona na Top Vision bongo lobby na nga boyebi so lobby le msu Darling pa sa site na yi so lobby le msu Darling pe a signé contrat ne msu quelque part tant msu pe Darling on se trouver ne quelque part msusu donc naza na unité intention te yako sala mutu mabe ou bien yako choquer ndeko donc naza so meke un peu ko tuna baninga mususu ba peso témoignage na ngaka ya bien donc Barcelone a cause année na raison pourquoi parce que l'air mususu ezaki na mutu moko choka ki mais c'est pas tout le monde on a vu ba ndé do na monde de théâtre mutu mtana éducation na yi donc mutu moko ba beti o libaku au moins les mususu baninga mususu ba répliquer te tant que quand tu es baninga na pe ba ebilika mondo nzoka le musu netinga na ebi na ngangote mais omonika ke le musu abaninga nyoso ba kote nga likopa ozomo tant musu za malamu o approcher baninga so li quand même c'est ça mais net choc wana na o comprendre on te ça net choc à sens ni na yebite donc naza na intention mon côté ya ko sala ndeko na nga ya théâtre mabe parce que ndeto tourna wana soki au quoi be problème ezwe ka ba ndeko na théâtre mtu ba ko intervenir liboso ava ba ndeko na ndako baya auto créer za ki bondeko en tout cas naza na problème mutu te soki le mususu nga na blessa ki ye ou bien ayoka ka likamoko pona nga en tout cas alimbisa nga mais ekozala mie ya ko yebisa muninga ke talo sala ki nga boye tala na yoka ki boye ou bien soko ozwa courage wana te oyebisa nga oleki ata pa mutu ebi ke le mususu nde nazala na buyi nde nazala boye oyebisa ta mutu nebi nde nini nani asali nga boye message ekoma na koya vers yo parce que nga alinga te likambo eleka par intermédiaire ebota ranki me bible lobi mutu sa salo mabe yaka kutana na ye sola na ye talisa ye ke o salinga na oki pasi boluka solution ezaka bongo fenêtre oui toluka solution merci to da gochité muke na émission na biso plus kati malgré deux ans matanga pour comprendre que ça na kati merci na maman tout Europe au bolinga ka dali palata le bomoni aleki na kati za ranking te za problème te toujours sala toujours makambo to gochité muke bisa biso na no na monde artistique na musala oyo salaka bando banika ya na yo eza na acteur ni actrice ni oyo a choka yo Darling azate voilà abi azate il sabiso tango wa kisango ya dadi to to mukila to nsona suka po to le kati santo yo to ba kambango esala ki onde ko ka sango ya dadi kitambala tamba biki akufi esala nga mabe makasi en tout cas sango ya dadi ezaki sango o nga na bande ko s'attendre te balobi l'homme propose, Dieu dispose. Ndenge obiso to yeba ke ya dadi azobela
toyeba ke ndeko na biso lobi akozongela mosala na ye mais oyo biso tokanisaki tozalaki confondi donc sango wana ezalaki sango moko ya esengo te ti lelo eza vraiment esengo te toza na spasi moko nayebi te ndeni na koloba ngo donc sango moko mabe makasi. Merci na bato tout oyo batali biso na kati ya Congo Liziba TV bato tout bakolanda biso Darling marié. En tout cas soki nalongolaki ekoka odesine non nabali te bourgmestre ata moko te ayebi nga ou bien gouverneur banani babalisaka nayebi kutu même pas na bacommune bakendaka mpa banani mpa bagouverneur moko te enregistre nga donc seki na marié te te kobota bana bauta pa nzambe c'est-à-dire quoi non leke tsobi mutu soko olingi kobota te seke fo vanda okanga mais ntango osepeli seke mwana soki aye neti nga na biso boye nga mo chrétienne boye mo kristu nayebi ndenge basopaka te yango moi na ndima na bota na boya soni c'est-à-dire bamona okufi mpo kende kolongola ou bien lobi otikali fa moko stérile mpo olongolaka parce que ebele mpe baoluka bakoma ti kotonda na baeglize mingi bato na eglize yango kasi baoluka bokonza nzambe baoluka bana ti bando balo osala ba 20 a 15 a 16 a 32 ans obotaka ate non papa za te oh mais nga banoko nanga bayaka na ndako nanga te baleki nanga bato ya théâtre donc nasala bato bayaka na ndako neti lelo bayer na ngai ayaki na ndako non te na bana bayaki ntango bana baye na miboteli mpe mwa mibale na nga nakoboya te mpo ntango mwana ye papa naoboya na nga te naobota naboti mibale na nga na stope oh leketu oyebi soki makambo ose protege nga na se protege ya makasi yoka na yebiso na se protege ya makasi ntango nabotaki nayebaki ke na ovanda na mobali mais lokola esimbaki te yango ifo tokabwana na se protege yebi nga modele na se protege te konyomanyoma wana nalingaka yango te nalingaka yango su te parce que naza da na bana wana wakadre bana ti mokolo nzambe opesa ngai oyo ya ngai oyo ya ngai toketi na leta tokokisi mibeko ya nzambe liloba nzambe nde yobaki ke mobali abala mwasi na ye ahonore mwasi na ye nde bokomona ye mais lokola aza te bokomona ye te mais oui na mwasi monzemba oyo azobokola bana na ye oyo azomona oyo abokola bana na ye moko 6 ans 3 ans akosa 4 ans kala te après 3 heures kasomoti naboti mpe na écart naboti na écart parce que nazalaki na besoin ya bana leketu bana bana elenge oyebi banda nabota bana na nga bamemela ngai succès bonheur nakomaka na mwasi oseka liboma oyo bato mosusu baboya yango so naboti na okoma liboma me nga na ndima yango c'est ça merci ya toro so avo so ozi mobali fo te ya toro mpe naza mwasi ti encore matrice nange epambolama so eye mpe na oboya te ngala bino ya kovia kaka siyesa biso nano toseka na muke olobaka na nde na jaki toseka bato koteleza bastatisa bato balingaka ngo mingi obishake en tout cas bafani nanga bosupporte nga parce que boyebi na mosala il faut koloba il faut s'exprimer il faut kokotisa bafani na yo donc talaka na ningisa chaque quoi ka nde mwasi aningisa mobali donc anyomanyoma nga bukabuka nga devore nga asasa nga akokola nga ntina mokokoli au sentir quoi donc voilà la tout dégâts bon ça soigner mudare pesa komela ta 3 faut répondre te kitoko na retourne sur ma moi ba c'est là d'ailleurs na komela 3 fois 4 fois répondre pourquoi c'est hypocrisie c'est pas bien il faut écrire message na ba tout au balandi na kati on kati onde
Non, et ça va. Vous avez banga pas. Non, non, bangaté. Sauf que nazaki na mambo belé au sala. Et puis na mikolo ote koleka tellement ba fan na biso tozaki un peu na moi yo comprendre moi température moi ma be ote oleka na kati na biso donc on a évité ba émission. Na évité ba émission pour que tozonga bon terme na ba fan. Donc na ndo banga tenga banga na émission tele kechu. Na banga émission na loba na boy. Moi numéro de téléphone ba roza pour ça bien gayo. En tout cas, non, si on a passé on a pour na libala té. Pour les cadres na filmer. OK. Les cadres na filmer, ba filmer na les gana vision. Donc ça pour na libala té parce que na monde na biso mutu on a besoin de dédicace. Mutu on a besoin à comme partenaire, à soutenir yo. Donc mutu on a besoin au aider na ba filmer na yé. Donc marameze belé. Contact Nangeza plus 243 89 60 82 117. Yo zara nango déjà. Bongo benga ngandeni. Merci à tout bolingaka émission na biso kati malgré tozana matanga mais matanga ba ti le 23 tika la boité pour ba ba na tina 7 ba zape batu balinga ba yo ba se pressa bino malgré matanga mais il y a dadi azamu déjà moto to baraka bravo l'artiste. To ko la la sia mabele ti wapi. Mais to aussi na nzambe vraiment merci vraiment. Ça déjà pour battre à le comme un événement il y a des trucs bambala suna mabele to la trouve déjà ça il senga qui te wana kolela kala c'est-à-dire ozo ebate ozo lela wa nga benga kolela ba pagano ozo mi bua kana mabele ozo mi swa minu na nzoto ozo saki ozo zelo pako na nzoto poto makala lelo mo Kristo comment olela ninga limemi kolela ozo pesa merci na nzambe parce que azui ekela munaye malgré passe mais tozo lela lokwa ba Kristo o lela ndeko na mbindo te azaki mutu mbindo te ya dadika ndinga linga kina eko lata soka latu wana ozo mona ke zo sala ba makambu na ye ba nini donc to lela ye na ndinga bo dalimemia o lati na o bien mais ozana passe na motema po elamba te mutelela mutu maquillage te lela mutu soki te lela mutu passe uta na sa motema nde misa pinzolo dali pe o mabe na ba ninga na ba comédien non. Namana comédien té. Producteur? Non. Namana producteur té. Namana comédien té, namana producteur. Namana homme marié. Homme marié, tu sais, ils ont vu mutumsu somona a bomba identité na yi. Mutumsu bami bali mususu ndeza kana o mona na PTT. Mais nous avons à la tane PTT tam so la taka pa longola mais a bombela yo ke aza homme marié tam so yo moko na ba recherche no kande ba fito comment na biso na moi curiosité les monsieur mo na ba recherche ndo yo yebaka mais pona ke o boyi en tout cas ngai dans ça sûr na yebisa batu que soza homme marié ko poussa na ko tuté mingi na lobe ba yebi na linga ko tu buzoba na te parce que ceux qui n'ont qu'ici yo monter ma passe c'est que nga pe un jour na yo ka monter ma passe donc ya na on a tinate. Merci, quelques dédicaces na bato hotel sur bazali to shiki na biso en tout cas na pesi kaka bambute nanga na Emily Nzemba. Maman Emily Nzemba? Oui, maman. Tous pépé. Oui, pépé à tous pépé à béton. Maman la ngaso bon de poil. Maman Emily Nzemba. Ya benga ba finise. Lekichu, oza bigwana. Lekichu so comment Maman Emily Nzemba. Donc bambote nanga na ya nanga motema fifi makuta bambongo na États-Unis. Yé moko tonton Roy Mbanzila. Motema maman Hélène Mbanzila. Na Belgique, tonton de mes enfants, tonton Roy Mbanzila, en tout cas, hein, Mami Bomolo. Zoé Miawa Mayabus Kumba na Bondi, Bambote Nayo, de Souza, hein, yé moko personnel, la grande sœur propre, Susanna. Mais moi, c'est pas à douce, hein. Moi, c'est pas à douce, pour appeler ça mon bali pour ça. Et on en a été bien. Non? Bien. Merci, merci à tout Lingaka, Babi, Fafa Coco, on a pêché un beau tébissi Kozali, pour hôtel à Bisso, merci na. Mère na mambote Malili Masangwa Foire. Malili Masangwa Foire. Oh là là, Malili Masangwa Foire. Message n'est commis. Moi aussi je t'aime beaucoup. Malili Masangwa Foire. En tout cas, bisous belé.
na sepeli en tout cas na ebike toyeba na bien bien toujours pas lela babinga linga ko yeba zaka yindika lo wa yo bon na pese mbote bisiko za yo tout linga Kevin epanda la kechu bana tu ya Angola tozoya mirae sa bidi bidi tout étoile tout ya Angola nazo sa bino kati kuna na Angola vraiment tu vois qui déjà maintenant va dans des événements pour ça la pour socialité les africains passe parce que le to bandika oh ya dadi to ko ça ba titre kuna babitumba maman Olive nani boy mama to ko ça ba titre c'est mieux alors au Seigneur Rolova est important ya ngwana bia papier le la carte illimitée si ya Moulex babi pas d'adi jos d'Angola kabongo kasongo il est tellement mignon. Il est tellement fantastique. Quand je le regarde, quand je le vois, oh non, il est toujours dans le formidable. Et au lobby, tout il y a Chine, mais qu'on a la Chine, coronavirus, tout ça, dans la vie, mais ban n'a pas très à mettre, tout ça, il y a Dubaï, sous tout ça, 9 février, tout ça, moins de Dubaï, na mettre aux alawana, tambo la kana berman nguma, babi yanike pangi bolingi, tout aux alawana. Et donc ça vous a toujours à Dubaï wana. Ah bah sonné. 2020. Tension. Toujours. Bisous. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous.